Ozola nande onanga. Yango moni wenge surtout à la hypocrisie. Pe kuna hypocrisie les gars. Et les gars, mais ce qu'on a c'est Blaise Boula na de la forêt to banana wa. Mais bah la vérité bato bayebi ke bavie na ngambi bale bolimbisa ngai. Ba bavie no to solara poto. Ba bavie na ngaba la vérité. Ba wolela nini? Ba faire na bango sogodati. Oui bisi. Omoni émission kitoko boye olingo bebisango. Ah, na c'est nini oki? Parce que ngati na fanda na kitso na yaka kolobela BCBG, na yaka kolobela papa chéri Jubin Piana. Hermon a lobeli vie na ngani kaboroni na PC Mbote Jésus de Niance. Ferregola, pourquoi pas vie na ngatsoni. Mais ndenge na liga na TV boy na liga pona BCBG na papa chéri. Point barre. So mutu anozotanga kombo héros. Na banda ko dédicacer. Mais aza mutu. Est-ce que aza nyama do? Yo ningo komisa nyama siko. Na bita nyama. Siko nga komanga ko benge mutu. Na tange kombo dédicace héros na ko dédicacer mutu. Papa chéri Jubin Piana, El Salvador de la patrie, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Voilà. Mais ce qui concerne Vienna Kumumanda chante na les padres, moni Kumumanda chante alinga les padres trop. OK. C'est rimo pe boya kenda pena les padres ga ndetsi ndenge sala kaka. Les padres ntake dernier écrit na bango ya 4x4. Wana mutako boya ngwaza te pour président na biso imoko mutu alobango. Papa chéri Jubin Piana mutu ba bino batu batika ko créer polémique faire sa dernière carte. Mais on va me créer un problème. Mais ça vérité. Mon dernière 4 quarts et bango moko babika bango beka administrateur wenge babenge retio ta dernier fils ya wenge. Dernier fils à wenge ya clanté ya clan wenge 4x4 été. Pas faut bailler bango. Mais héritier ça yende. Mais ça là qui a maison merde. Les gars n'ingisa mukolo te pour na respect. Faire longola chapeau après si vieux président nae. Mbote ya respect ya luzitu ndenge ba Kongo balobaka. So vietso netango apese mbote a bouger. Po vietso na santaki de amo pepa bia mona pena o hérité makamba ondezala. A bouger. Féliciter kiko. Mais bagolo ba somo obi bagolo bazo yemba na bazo batutu ba émission bazo yemba mikolo artiste mutakala bela boye bela feraye. Voilà. Batu babiki ne sont déjà bazo bagolo ba hina matanga bazo. Mais je ne pense pas que tango feraye ki watazala ki hein. Watazala ki toi c'est longwe déjà. On dirait ya longwa ki déjà. On dirait ça tambola ki déjà. Oh, c'est comme si bon a habité. C'est comme si dans c'est comme si on dirait watazala ki penate. On dirait ça que ndaki déjà na pesi Francis Dibaya mbote na mona ika Francis Dibaya mais wata po dirait je m'excuse mais a wenge. Na ndinga mekato pe tango mwenda be itinéraire à faire ba e foye ba ke non. Solo muto eye. C'est que kala mingi tazo kita. O tel pe na ndinga porte na musika olobia e wana zoya donc kotaka na jibata makaka alega nae. Nana ta ko solo muto wana te azala ndinga za wana donc ye aye bake wenge calcula ga ete. Pe ko tikala o calculer ete. Pe mutu lokola papa chéri El Salvador de la patrie ana tata ko fanda calcula ga jamais. Papa chéri soit sa chede aboy. Tu azape o zapa me ato bandi ko lela amataka na nda kunami bamba pasuka kasi. Asala biso mabe tellement ebelo na kolo bata moko te o ezake non ye faut ayebaka ke non wenge e calculaka ete. Oh mon pas asala bino mabe belé il faut ayebaka ko calculaka ete. Tous en ta ko calculer. Relation ya BCBG na famille biologique ya ndeko Seguin wana ekomi siko mambuna biso privé. Ya makambo na koki oya ko étaler awa na médiaté mais na koyebisa mokili keno boyeba keno famille biologique ya ndeko na biso Seguin Mignon Magnata na famille BCBG toza en bon terme pe makambo nyonso to eko se dérouler très kitoko ka ndenge bandaki bien ndenge pe to kundi ndeko na biso na kimia ndenge pe papa chéri akofandisa bana mitu calme makambo to koleka calme. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu le matin à la présentation de Gato Baranake au congrès officiel. Ici, actualité oblige parce que je reçois pour vous Rocky Kilolo. On a un développé, solo là, quelques sujets d'actualité. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazoza au forum derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matumuna, la régie finale. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Clovis et Fipa, mon témoin Maman Doris. Un grand merci à Yabuno Lubika. L'argent propre mon soin, il y a tout le monde était avantageuse. Patron interne, un grand merci à l'INIC et les 7 codes mondiales, Yaouli Moucheni, Olivier Lunyanga, Olivier Lunyanga, grand pote Nanga Mkete, Rodrigue Maten de Master, Yaziz Alou Koussach Tessali, Junior Mundele,
les cordons yo yebiga na ninga système bambote belé siko zali na moni wana pe na musika Junior Chite ya depuis Durban batutu balingaka dielo mata batutu balanda biso local les boss Rigen kwa mixage kwa mineta Bélier construction agence surtout sur la même langage na Sharon Zazi abene déjà invité nanga Yalelo Rocky Kilolo à qui je dis bonjour. Bonjour. Masala RNF de la presse congolaise. Calafor Boni. Ouais, Pepele. Merci beaucoup de nous répondre à l'invitation. Merci. Déjà, tout sur la déjà actualité. Paix à son âme, encore une fois, c'est Game Mignon Maniateur à Tikepso, qui est le samedi dernier. Na habité pour nayo au exceptionnel pour na ndongo monaki vision ya wenge BCBG et puis ya papa chéri moko na bande ko tuna famille au expliquer sur mandam pour nayo bobsek na ye elika kindenge nini pour na. Merci Dieu le matin pour na question. Na profiter pour l'occasion on a fait ça babenge Big Boss papa Clovis. Na profiter de l'occasion on a fait de papa Clovis Big Up. Bonne semaine à vous, ensemble avec toute la famille. Pourquoi pas, il y a Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota, na pesi ombote, na pesi batutu balinga Rocky Kilolo, papa chéri Jibem Piana Moto Pamba, El Salvador de la patrie, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, leader à Mofoudé, babi beauté le la jeune Mogo à 17 ans. En tout cas, merci Mingi na papa chéri, merci Mingi na famille Wenge tout Mobimba pour nous répondre à la question nombala moko. En tout cas, Bob c'est qu'il y a Sege Mignon Maniata, Wazaki chef Nabiso, en tout cas, il est très bien. Il est très très bien. En tout cas, encore une fois, félicitations à papa chéri. Félicitations à Ya Roger Ngandou. Félicitations à Wenge, administration à Wenge Mobimba. BCBG ainsi que l'administrateur P à Wenge. Oui, Abisso, 4x4, Nenge Bazalaka Nakala. Félicitations à Yangiama. Félicitations à Vienamso Didier Masela. Félicitations à Tata Adolphe Dominguez. Yassé Leboula. Félicitations à Ferrego, la Josie de Niance. Nika Boronina. En tout cas, merci na Epe, merci na Batutu Bazalaki wana. C'est que l'équipe vraiment très bien. Nenge Batutu Bamoni na image tobimisa ki kor ande na biso samedi na cinquantenaire tomimi on a Ave Maria place ezalaki exposé tozalaki wana batutu bayaki miel de son héritier Watanabe maestro Fabregas tozalaki na vaki mikili avako rebima en tout cas na pesi batutu o balingaka o ba assistaki biso na ba moment ya matanga wana ba mbote belé bisika bazali et après toké nango na cathédrale. Na profité pe na pesa son excellence Patrick Mouya ya azala bambote sika zali pe ba merci na e pe ministre na biso culture mama zala ki wana na pesi ba tout basista ki biso Patrick Kadoko Obama le futur de Gombe na pesi pe bambote mingi sika zala en tout cas ba pesa ki le très bien ti na nécropole et sika tokenda ko tika ndeko na biso. En tout cas, et puis voilà quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tout mais quand même que sur la moi mambo les quelqu'un parce que les amatanga babi matanga ba sera analyste mais ceux qui le retour vani to sur moi parce que et puis c'est qui peut mambo et puis na matanga voilà parce que c'est game mignon là qui va tout qui rassembler si bande comme sous tout le monde bon attendre tout presque artiste et tout bazar que tout bande déjà Rocky Kilolo, on a matin on a tout le monde parce que tout le monde a déjà de la forêt, j'ai bien puis anana donc qui presque un mort dans même cas, presque un mort dans tout. Après Théo mon a peu bandé comme ce artiste bayaki. Présence il y a Ferrego là. Ouais, Jésus de Nias. Na matanga wana parce que 20 ans après Ferrego là le roi de la forêt comme on en a boy copé ça na mbote boy. Exactement Théo mon on a matanga c'est game mignon 20 ans après Ferrego là pesi ba vienaye et ya wenye mbote et puis il gatina sima pesi tout le monde kutu a saluer même na manda chante mbote ba doyebi que là moi qui de ma pesi pesi ba na mbote mais ba déplorer ba Ferrego là et wana apesi watu mote apesi inasima apesi watu mote apesi ba papi mote mais apesi wata mote te parce que wata pasaki na simara wana côté ba kumumanda ba fandaki ba ndeko ba fandaki wana na éviter parce que bino bana wenge babi matanga mais 12 betami wana bless bula yaki pe matanga bless bula apesi jibe mote apesi tata mote apesi masela mote apesi le roi de la forêt mote te na éviter expliquer biso non ba 12 betami na matanga na bino wana na éviter Omoni wenge eza état d'esprit. OK. Wenge état d'esprit. En tout cas bande gona biso basi balimbisanga balingaka wenge trop balingaka pe ba frère John ndeti babino boye bana wenge trop mais wenge eza état d'esprit. Voilà. Dans l'état d'esprit veut dire vrai noko. OK. Pour biso kuna ba jaba deux fois là te pe les gars te. On a jamais. Kuni les andeni. Biso to ba noko te to mamba 18 cm 22 cm ba 20 cm za so to ko kende ko exposer ngo kaka pona ba jaki des fois te donc tant to lo ba de wenge za état d'esprit veut dire esprit à mobali moni mobali za la charismatique
ndeti papa chéri Jibin Piana créateur à charisme donc nama selo mambweleka ki ba 12 ndenge betamaki 12 exemple biso na ebisio biso mo bakolo 12 biso mo batuto créer 12 biso mo ko suko to activer 12 na ebisio somo ezalaki somo na day wana mais Nathalie vient nga selebula ingénieur bandal système ya au milieu aussi sur fini au boaki en tout cas j'ai selebula j'ai wana zanzamba 12 ko saba j'étais j'ai wana pena 12 bene kinda bongo tu faut pas que wenge hypocrisie les gars. OK. Tout d'abord faut que bango wenge hypocrisie les gars. Omoni wenge so ngana yo lo mata to ala ba vrete. Ko kanisa te que no so to kuta na Congo esengo. To sala ga ndeti papa Clovis a senti te so to ala vrete to ala vrete. Voilà. Ndeti to sa na mission bo to ala pena vrai. Voilà. Ozola ndande onanga. Yango moni wenge so to ala ba hypocrisie. Pe kuna hypocrisie les gars. Et les gars, mais ce qu'on a c'est Blaise Boula, on a dit la forêt, mais bah la vérité, bah tu vas ébiquer bah viens n'anga mi bah les bolimbi sangai. Eh bah viens notre sur la rapport. Bah viens n'anga bah la vérité. Bah où est la nini? Bah faire un abonnement à Sogodate, oui vite. Affaire à Sogodate. Ouais journaliste d'investigation, oui bien fait c'est les boules à série moi qui n'a pas fait sonner moi jar. Je sais pas pimbo ma pona mambetali Sogoda. OK. Donc il n'a bien été, fait sonner pas répondre à quelqu'un en lingua gréco. Donc ça là no ba nyongana mutuna kwena OK. Yango mona ke kenda bongo mais en tant que ba patron na biso ba leader na ebi que il y aura un moment donné ba ofanda tout autour à dîner ba obongisa mais veto ndé na ebeli oya na Brita ndela ndé c'est le boulot ebi yo ingénieur na beto benelo mo bonde zala gaga ozama oshimata mais obi hapo piano apeisinga bon yaki ndana bango bon ebi suka suka yeki na ngope bongo voilà mais ce qui concerne vie na nkumumanda chante na les padres moni kumumanda chante alinga les padres trop OK c'est rimo pe bo yaki ndapena les padres ga ndetsi ndenge zala kaka les padres ntaki dernier écrit na bango ya 4x4 wana mutako boya ngwaza te pour président na biso emoko mutalo bango papa chéri Jibin Piana mutaba bino batu batika ko créer polémique faire sa dernière carte. Mais on a créé un problème. Mais ça vérité. Dernier fils à Wenge. Dernier fils à Wenge à Clanté. Ya clan Wenge 4x4 était. Pas faut bailler babango. Mais c'est là qu'il y a maison merde. Par rapport au esprit. Au moins il vient à Bissotone, tant qu'on salaka Wenge maison mère. A salaka kumalo moko ya esprit. Oui, ça l'a magé, non? Ferry ba utagane déjà. Alimbonda ba utagane déjà. Ba traverser ba engambo ba bandi suko recruter. Ba recruter ba Bill, ba Celeo, ba Didier Lacoste, ba Serge Mabia la zalaka déjà. Serge Mabia la zalaka petit à Tsone. Abana ko travailler dans Tsone depuis maison mère mais ndinga parler. OK. Depuis 4x4 mais ndinga parler. Ba bandi pena ko recruter ba JDT ba ye ba tout ba ya wana ba JJ. Ba feri ba to ba recruter bango elongo na vie na bango Tsone. Pona ko telemisa maison mère. Ozolanda so na ndenga nkumalo na ndenga ya état d'esprit tant on a l'état d'esprit moi na wenge to azo comprendre na état d'esprit dernière carte ba kotsaka na nzungu ezalaka héritier watanabe OK yango mona batango ba belela dernière fille c'est ça pamba te na ndenge mna ya nkumalo pena ke no to kangi mufili kwa nzungu batu tu ba ya sima wata bazo tepa faut so invitation pour kota nzungu voilà sans invitation m'a appelé faut ma veto na benga yande nini zwa code 24 12 42 53 bar 108 ozu code ndokoti pamba boyo yate o mona pété mais ce que le lo fait rigoler ba bia ye wana pese mbote mais na public ezolanda bazoyemba babi ba plutôt clair mais bagolo ba somo obi bagolo bazoyemba na batutu ba biso bazoyemba mikolo artiste mutakala bela boye bela fera voilà. Mais je ne pense pas que tant qu'on fait Rayaki, Watazalaki, Watazalaki, toi, c'est à Longwe déjà. Bon, on dirait à Longwe déjà. On dirait à sa tambola déjà. Oh, c'est comme si, bon, on a habité. C'est comme si, c'est comme si, on dirait Watazalaki penate. On dirait ça qu'il y a déjà, on appelle si Francis Dibaya Mbote. On a dit Francis Dibaya, mais Watapo, on dirait, je m'excuse, mais à Wenge. Nanga mekato peta ngomundi abe itinéraire à faire ba efoye ba non solo muto yé c'est que kala mingi tazo kita
otali pe na ndenga porte na musika olobi ah wana zoya donc kotaka na jib bata makaka aleka na ye. Est-ce que le autre groupe peut Rocky qui doit vous appeler d'accord na bato ba biki faire gola era tchaki présence na isa ba biloko yo ba papa chéri ba biloko ba de la forêt bazala na kala mu pepe ya batu ambri ye na pemeni ya tante wana eti faire gola longwa ke vana kutu na ngamu po eza manja. Mais omoni faire aza artiste amune na mboka o ya omoni nga aloba omoni so eza na moto a hérita pe na wenge a hérita vie na ye pe na jibe souverain mukulu landela faire bien tala ba geste tala na papa chéri ya matanga efandele gumba meli maboko esaleli ba geste mo bisimbeli zolo mo mouchoir alongoli ma misu au moins make non papa chéri ategela faire kindambo charisme wana pena offert chetani Jésus de Nian sazala nango azwa une grande partie à papa chéri so siko na ndenga spectacle na ndenga makambu na ndenga ya epeseli makambu azwa siko ngambo a vetsoni siko sangisa ba vene nyoso imbale wana ya komona na ndenga charisme apesa makambu siko na ndenga ya nkumalo tango epesa gamoni omona te vetsoni tango apesa nimbote na fere vetsoni a secoué faire plus de 3 fois bato balandela pena image mama ke vetsoni tango apesi fere mbote taka. Voilà. Pour mukolo nda ningisa aleki. Leki aningisa mukolo te pona respect. Faire longola avec chapeau, apesi vieux président na ye. Mbote ya respect ya luzitu ndenge ba Kongo balobaka. So vetso netango apesi mbote a bouger. Pour vetso na santaki de amu pepa bia mona pena o hérité makamba onde zala. A bouger. Féliciter ko. O vetso ne pena féliciter pena faire bise na sentir. Boende zala. Keli boso. Ok. Voilà. Yamwe ba vetsoni baba grand prêtre ba vetsoni yana ma mususu akopeso grand makambu menandenga kunde lupe. Parce que le bama appelle trop qui le za mwana winge baloba déjà que les padres jouent kutana de la forêt ko bende makambu yango ba mona na raté yango moni ya se réserver na kwa na mais ba kamu moni 20 ans après. Et wana yana ngo bilobe oh vina nga Roger Ngando alobaka lobi non ne suis pas la rue en fait. Moni balabala ezala na mamna ngwe lobaka. Le biso tozala te pono landa balabala eko lobaka nini donc jamais. Wana yana balabala. Oui kilo to mona ki pe délégation pe ya bandeko ba rapemi na fali to mona ki soulé to moni faire gani ba ya ki wana ba saluer pe ba vena ba wengi mais to moni ba so bi ke ba via wengi ba saluer ba on netika mwantima netika on dirait ba on na fali on dirait za moi genre on dirait ba yami ba moto la ba menenge ba yamagi ya bandeko na bango mususu ya wengi te na éviter pour mais papa chéri Jibem Piana azana problème ata moko te na leki ne fali poupa. OK. Batutu baebi fali tango abimisi liputa après liputa eko bimisi Arsenal de belles mélodies aya na grand hôtel batu baebi papa Chira yambaye apesa ye makambo telema wana yemba ayemba nzembo ndenge ezalaka mwa kantuku bianza po BCBG batu baleka bongo voilà yango ya oye ozwi lupemba voilà à part lupemba bapesi na l'art ya promotion voilà. À cette époque, bana o ba lelo na ba 27 ba finga ba na ba commentaire bazala na onte. Kombo pe warrior ya la na pete. Sirona pena di kapa yaka vena recevoir ye ba embi chant atigele na liboso apesi makambo. Po place wana ya la trône. Moso leader apesi da micro na ya pi au trône. OK. Gérer trône. Papa Chira pesa e trône. Yembela na trône na telema na trône na yemba. Azwa makamneza ka bénédiction à papa. Ozolanda. Voilà. Mais ndeko fali muto atika bana o balobelaka esirimo bo bakende na papa chéri ka ndeti moi jarme biso totala papa chéri c'est le éducation azo pas maman Agnès. Apesa biso yango pe na BCBG. Apesa yango na bandeko ne pe ya wenge pe lisanga ba vina biso pe ya ongeza vina biso tsone éducation malamu azo pas maman biso Bernadette Mukala je crois. Apesa yango pe na bana na ye to finga ate voilà so remarquer BCBG to finga ate to aka pe oluka batu makambu te mais série moko komona ke non bana oyo bazalaka nzinga ya dikap basala ndeti bakende faux or babosani ke dikap eza mwana oyo quartier la te boti ba papa leki na ye ba papa na ye ya BCB ya wenge ba PCP mokakoswa voilà ndenge ezalaka ka mwana moko luzitu respect. Papa chéri Jibem Piana boaka likasu abwaki ntsamba abwaki na soyi keli boso mokakoswa voilà. Mwana keli boso tango keli boso ba pecho bazingaka ba ba ko motirer ba vie mais en soi boy tous na problème na été BCBG za na clean côté on a na handicap donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup monsieur.
Donc par rapport qu'il y a fait la plus parents, nous solo la tête, voilà, il y a un moment où on peut rappeler la raison, quand même il a souhaité JB Mpiana condoléances, il y a un moment où omoni émission qui togo boye olingio bebisango. Na c'est numéro qui? Parce que ngati na fanda na kitso na ka kolobela BCBG, na ka kolobela papa chéri JB Mpiana. Hermona lobeli vient ngani kaboroni na PC Mbote Jésus de Niance. Feregola, pourquoi pas vient ngatsoni. Mais ndenge na liga na TV bo na liga pona BCBG na papa chéri. Point barre. So mutu anozotanga kombo héros yo. Na banda ko dédicacer. Mais aza mutu. Est-ce que aza nyama donc? Yo ningo komisa nyama siko. Na bida nyama. Siko nga komanga ko benge mutu. Na tange kombo dédicace héros na ko dédicacer mutu. Papa chéri JB Mpiana, El Salvador de la patrie, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Na PC Mbote bisika zali andire ya résidence. Mutu anozotanga kombo na ta ko sola ete. En plus toi na démocratie. A souhaité biso wenge to le la papa chéri le kana média allo ba ke no jour nga na kufela sege mutu ki ngandi aka ko souhaiter ngate ba non ndeni ata ku tu journaliste mutu tuna ke question na ko zapango sagement pas ko ebisa bino ke non c'est son droit, il a le droit. Parce que ça il m'a bien appelé éclaircissement ah ko peut bon et ça opinion na ye mais ko ya ko loba ke non wenge so pendeni te ya ko sola wenge ninga sola wenge wana te. Il semblerait to ka babi ke non bana wenge on dirait bolinga Koffi Olomide te, il semblerait yenda linga ka wenge soutenir pe wenge a soutenir wenge nino ya soutenir carte ya soutenir nini BCBG te ayebi wenge nini o ya soutenir to sola père moko pembende onanga ya soutenir BCBG to soutenir par rapport à quoi mon cher. Omoni ero na koki kokundola makambo oyo tosi to finika ba mabanga to bosana eleka pamba te to ana makambo ebele ya kosala na neo 2025 to cho kufela moto aza cher pona biso to cho kunda samedi alors ndenge za boye dans une ou 2 semaines faut to bimisa ba calendrier ya papa chéri na ndenge ya sol européenne Canada ezali États-Unis ezali to zo bimisa ba calendrier na biso o to c'est la promotion. Tout ça na balle de match zo beta banzembo nango zo beta partout fo ngana salela ka promotion kena ko kundola ba mitema mabe oyo batu misusu balakisa JB na kati ya musique nana ta ko sola mutu ana te azala nenga za na don ye ayeba ke wenge calcula ka ete pe ko tikala ko calculer ete pe mutu lokola papa chéri El Salvador de la patrie ana tata ko fanda calcula ka jamais papa chéri soit ça chez diabo tu azape yo ozapame ato bandi kolela amataka na ndako na mibamba pasuka kasi poto lobela mambo ezalaka nini balongi comprendre bawela nini na papa chéri pe komande komile asala biso mabe tellement ebelo na koloba ta moko te o ezake non ye faut ayebaka ke non wenge e calculaka ete mon papa asala bino mabe belé il faut ayebaka ko calculaka ete tout ça ta ko calculer siku tunafandi bozaka pona ba respect bato ba otala biso so question ezalaki dana suka émission de ngana boaka micro na telemi moni biloko tata sala donc dire c'est que boaka na problème so ki pena émission ko dana suka nga mana boaka micro na telemi na ki pena zolo bana ba chroniqueur tout o bo invita o bo pesa nga ba invitation pona quartier la pona BCBG mukolo boko tuna mambo ya quartier latin to botu nga mambo patron nango na telemi on a bloqué tata sala te na zo bilo tata sala te mais na hôtel ma pena yebiso to ko solo la ka ete ya mwana pe na raison ya déité pour ce qu'il y a qui dé ngeza moi problème na yebiso dé na biso ezala ki impact au sarana te maman impact aya te on s'en fout de lui mais ouais aya te on s'en fout de lui ayete nini zanga yebiso na matanga yo mona cortège te yo mona papa chéri te on dirait moi à 16 ans beauté lèvres rose on se comprend en plus na kosenga ministre na biso ya culture tango batu ya boye ba olekaka na ba média bazolobaka ba biloko bazolobaka wana bazo mériter kozala ba ambassadeur ya culture te papa mais nazo ba vérité les artistes est quand même koloba azo mériter kozala ambassadeur ya culture na biso ya mboko te alobi ba vérité ndeti vérité nini que bo rendre un problème là est-ce que yo soki ba souhaiter soki ba souhaiter yo mes condoléances te po ça na ka souhait soki ba souhaiter yango te ndeti nga na opesa ka exemple na kufeli yo bono ko souhaiter nga na lali na lamuki na oki sango ke no ekomeli pe yo
sokona oboya ko souhaiter pourquoi ka po oboya ko souhaiter nga mutema ya congolais ya mabe muto abongo zo mériter passeport diplomatique wana te ba pesa ezani passeport nini diplomatique ah mériter mais c'est un ambassadeur quand même mais azo mériter mais aux ambassadeurs à culture na mambo belé ça na culture écoute moi très bien mon cher ami aux ambassadeurs à culture celui qui vient de nous quitter c'est un artiste congolais en tant qu'un ambassadeur à culture oyebi groupe ni abanda ko beta oyebi musala ni azalaki na groupe wana qu'est-ce qui manque ya ko souhaiter groupe wana alors ok ko souhaiter bandeko nae ozana pe libre mais ozo mériter des titres wana ki ambassadeur te ba passeport a bongo to senga mana ministre na biso ya culture faut ko botola ba passeport a bongo bo botoli yango bo pesa yango ta DJ Momboshi ah te on est plus loin ba DJ Momboshi ndé mais bon ya artiste te ba pesa yango ta jeune mocho de mamigolo 6 6 na nyukuti voilà là yango moni ba artiste a bongo tango to nyukuta bango solo a pesete des fois winga au PZT ah PZT au PZT et bon au PZT place papa Chéraz Ali Jibem Piana leader le plus charismatique de la République plus loin j'ajoute encore Jibem Piana le leader le plus beau de cette République démocratique du Congo pour na mona artiste alégé na beauté te alégé na makambuté alégé pe na mpata te le grand ada patron à mission Congo asa patron groupe na asa patron ya BCBGT pas a kotira pe za patron ya mutu asa patron groupe na réellement so pas alagi patron na pe si li passe na ngambo te omba fallait pas longwa bakima patron te ba fanda na patron monite biso papa chéri Jibem Piana to fandi na yende patron ya so bandi bongo sa rokito kende siko ponga pena biso to yoka le seul orchestre yobi papa chéri pe arana makambo batutu ba ebi le papa chéri en tout cas ba courage ngana senga pena na lo bana félicitations par rapport à déroulement obsèque ya seguin to sentir pena implication na yo moko organisation imle ki toko ti évidé ki toko ndo yo moko lo bara mais siko ero lo bi bongo ba lo ba ke le seul orchestre lo biso to yoka le lo ba bino ku bana wenge ba 12 l'équipe ba futa ba artiste te mais na quartier la te ba futa rabatu chaque fin du mois ba artiste on ba enveloppe retourna question bongo retourna au prof Gilles Kibens Gilles Kibens a ko fâché mabe pona wenge Kibens a so minda ku te masombi bandako na wenge Jide la so minda ku te masombi bandako na wenge BCBG pe à son âme grand frère nanga kulutu nanga Sege Mignon Manyata aso minda kute atongi bandaku moko eza en étage à 4 niveaux au atiki na wenge Jantamisine Kiborantame aso minda kute mekena monga folo ki omona ba concession nango bandaku na wenge ba fusée de guerre ba sombi na wenge o ya JB wana o nani ba fusée de guerre ba sebele ba Joski ba sombi bandaku na wenge ozui mutu lokola métro effacer les tableaux sombi na wenge ozui vie na ngai apprenti digital Roger ML à partir de Belgique a sombi ndaku na Belgique na mboka mondele kapo na wenge Roger Ngando afutela kate asala na ndaku na epe wapi na Gombe mutu lokola Roger Ngando sombi ndaku na Gombe omona level papa groupe wana ozoloba wana combien de départ elongwa ce qui réellement va foutre bien papa $50 à salaire $100 à salaire ça 50 à salaire nga monde na fandi bo na futa na ndaku na nga de shaba so yebisa nga 200 na yo chelinga 50 na enveloppe to chelinga 100 na enveloppe pour na futa ndaku pour mona nga ki classe pour ba oya mikia mapasa ba mela mili kito basai voilà pour mère na bango changer kabelo tonde Neuranga. On a wenge. Kuna to somba bandaku. Et je te promets que quand on a wenge wana na ko somba bandaku nga. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc to kalikila ka bato wana te. Oki kilolo tozo to beta pima sur la BCBG. Ba kizara mingi wenge BCBG. Bo bimisa rapena ba star tening le wala fora bimisa ba faire bino ti le na wenge BCBG artiste phare moka uta pembe na Jibem Piana ti le bimisa keto ndire o jiba finara ba musicien soko longo BCBG o fula matin na ebite yo pona yo mona ka passion mende. Donc yo makambu nono fuja o salomo na ngote. O mona ngote. Donc yo ozoboma nono fuji au moment où il y a vivant. Ozoboma nono fuji.
pour un succès na mona au Brazzaville na au groupe na au beta concert à côté si quand tout bien ça na au mona na Paris Belgique a sali ba émission a sali ba clip na d'ici là épée na ezobima bozela nono fuji na bafle boyo kae kana wengi na tona de na ba stars bazada na kati ya wenge jantamisi ni kiboranta me muto au kanga mboka ebisanga générique e binisi mokili kolega zebuka aya aya bina zebuke lele zebu Zéro. Na wenge star. Au cartonné. Mais le lot est ça. Tout ça na ba métro effacer les tableaux. Grand chanteur, toi na ba chuda. Grand chanteur. Tout ça na Joski, Bogar, jeune moko boya mona muke. Na wenge grand chanteur, toi na ba fusée de guerre. Tout ça na ba Jidel, grand chanteur, grand compositeur, prof qui ben scout kolobate. Star. Maman na star. Prof qui ben. Dona wenge zala da to ala ba star. Mais le lorsque ça la roki ndenge nini to mona appé Mignon Abraham akatene na ngambo ba wario. Ah, ndio nanga mambo ya bande kwana tante ya kufanda usula inabi ça la onde parce que uta BCB ba tutu ba ebia. Mais akatana na ngambo ba wario ça la ende. Pour nini pe no fuja sala mambo abongo te. Veut dire fujinda mobali. Vous comprenez? Mignon mobilité. Te na lobi boye vedi fujinda mobali atelema pena ngwe. Amoni pena geno c'est le moment fona bunda. Yango zo bunda. Viena ngai na bosa na ekoto shai. Ahuchi na orchestre na lufu abeti konsa beta ba concert na bafikina na mona vina nga shai. Ba lobi apesa makamulo wa bana maison mère te. Oh. Boyo lingi mambo ngo ezala ndeni. Ve shai azana nzembo fitiri mo babeta na vetsoni. Ouais. Oyebisha moto ebiante. Abeta ba concert mbongo ekota to ekota ate. Mon cher, monde nga no to fandi boy. Monde to simbi micro boy. Suka sanze fo eloko ekota. Ba futi biso mbongo na biso. Yo ba futi mbongo na yo. Nga ba futi nga mbongo na nga. Batu balinga ka papa chéri jibe mpia na so ba bengi nga batindeli nga mwa kantu kubianza na liesinda kunanga. Et c'est tout. Là c'est très bien. Merci beaucoup. Yo lingi sikisango ezala ndeni. Muto ali ya mama na papa. Oh. Bonbali abi wabo. Ba bongo yebika ite bato kutu batinda bango basala bongo baiso na batefe babeti bango biloko. Ah. Oh ça semble. Là c'est très bien mais est-ce que le lo au bandengeni parce que le lo est directement marqué les belé c'est que le lo na mabelé puis à son âme encore une fois na BCBG siko bo tambola ndengeni chef d'orchestre communani parce que bat baloba ki le lo c'est que ceux qui le lo sont malade wana so makamonza parce que ndeko moko ya wenge BCBG parce que il semblerait inde bat baloba toujours que non Jidel de bando la poste wana yango memagiti mimi c'est que na mambo ça avec accident mon bébé belé pour na yoyo za mwana ya wenge BCBG za moto ana bango pour na yo expliquer batu ndengeni le lo c'est Gendinga zate chef d'orchestre zanani est-ce que réellement ndeko na biso Jidel les a ndenge bazo akize bon est-ce que za payé na mambo to za ndengeni te omoni wenge BCBG to ala de famille ozolanda wenge BCBG to ala de famille papa chéri jibe mpiana alwa papa alwa te maza papa parce que papa chéri nzamba pambola papa chéri bisiko zali OK liboso simba nzete o mona pena bakoko azo éducation moi malamu e pa mama Agnès Lusambo éducation na a transmettre ngo kati na biso okomona nga okomona Roger ML okomona Roger Ngando okomona Sege Minyo Manyata ndenga zalaki okomona vena nga Jidel Krabendo okomona prof Kibens okomona donc famille ya kosakana te bomoko poto aba vrai kuna loyauté kuna bolingo na yeko éclaircir peuple congolais et yebake Sege Minyo Manyata n'a jamais eu de problème avec son frère Jidelo quoi. OK. Jidel c'est son frère, c'est son meilleur pote. Meilleur. Je dis bien son meilleur de tous les temps. Et vous prenez qu'à combiner tangami? Non, ils en ont pas jaloux, bakabal. Les aga muto fandit a créé le mot boy PCB, écoute c'est les bons na page, écoute c'est les bons na YouTube. Mais il faut y avoir la place à ça que bon on a zoli sabana. Dommage. Ils appellent vrai que Jidel nous a remplacé. Non. Pour à ce qui concerne Makambouya qui chef d'orchestre, au moni matanga ici la noké pas bapaya. Mais pas bisomo bakolo moweyi matanga tozana ngonano. Donc Makambo na batu bazalamité maokita. C'est à papa chéri avec tout son staff bakofanda bakosolola bakosala babenga bakosala tirer des sorts tirer au sort. Bakosala tirage au sort. Mais il faut basala tirage au sort. OK. Il faut basala tirage au sort.
toyeba d'ici là peut-être avant orchestre qui est chef d'orchestre au monana. Mais ce que le éclairci parce que tu as TP éclairci après matin à Séguin que papa chéri na famille à Séguin que relation na bango zande ni est-ce que bande ko na ibana o Ségati ki lelo na femme na ye na ebite est-ce que papa chéri on continue toujours ko sunga bon to ezan ndenge nini BCBG na famille à Séguin relation ya BCBG na famille biologique ya ndeko Séguin wana ekomi siko mambu na biso privé. Très bien. Et makambo na koki oya ko étaler awa na médiaté mais na koyebisa mokili keno boyeba keno famille biologique ya ndeko na biso Séguin Mignon Magnata na famille BCBG toza en bon terme pe makambo nyonso to eko se dérouler très kitoko ka ndenge bandaki bien ndenge pe to kundi ndeko na biso na kimia ndenge pe papa chéri akofandisa bana mitu calme makambo to ekoleka calme. En aucun jour bokomona ni mwana Séguin ni ndeko ya Séguin ndeti Rosar Kanza open na profiter na PC ba bon séjour na Kinshasa pe bambote belé allez dans les médias ouais ben on déjà que Rosar déjà na papa chéri jamais au grand jamais Rosar petit à papa chéri. Très bien. Donc côté wana bola la na bino pongi nous surtout les kanango pepele. Merci beaucoup Rocky Kilolo quand même le lot tout ça qui venait juste plus na pour ça et ben éclaircissement mambo le qui na matanga ya Séguin Mignon na habité ce que ça na ba propos ou soit liloba o rôle par rapport ya émission le lolep sunga nga aux avons la question on a tourné que te nous s'adresser na ba fan no balinga ko puis pourquoi pas na ba fan tout ya wenge BCBG o lo bango émission le puis bambo na ba tout ba la. Merci mingi Diolo Mata pour na espace au Pesinga ina profiter na occasion on a ebisa ba mélomane tout à la bonne musique bino batu bolinga ka papa chéri Jibem Piana boye bake papa chéri azana no ofanda pour na moi tamoko amuke d'ici là tango akotelema en tant que de bantu tango akotelema et ki akosilisa matanga elongo na biso BCBG mobimba tokozanga te koyaka ka pembe na ba Dielo Mata ba Ben ba ndeko na biso Charo pour na koyebisa bino ka keno d'ici là to relancer ba boulot. Donc mais pour le moment tous en ofanda bo continuer la papa chéri ba message d'encouragement bo les longo na ye pour na batu tout balinga ka papa chéri vrai bino bana poto na ebisi bino déjà que nos dates na bino ya Maribel eza bien maintenu le 10 mai. OK. Le 10 mai wenge BCBG au grand complet bana Paris et na ebisi bino pe que no le 10 mai wana ezaka le 10 mai d'ici là to bois ka calendrier. En tout cas pour bah oui 800 billets on est là qui déjà. Donc d'ici là calendrier date moi monene les obima bato ba continuer kosomba ba continuer kosomba ba bien na bango to kosenga na bino ba continuer kosomba bien na date to obimisa d'ici là. En tout cas BCBG au grand complet d'ici là ils en a poto pour nous CPD Sabino na profiter de l'occasion on a payé sa numéro na contact pour na omona bato na ba commentaire ba la numéro za plus 243 81 16 38 577 243 81 16 38 577 na pesi mbote na ya Théo Zambrota kuluta baleki bisiko zali bambote ebele na pesi mbote na ya Willy Moucheni code mondial ya baleki na pesi mbote na Roger ML pourquoi pas ya Roger Ngandu batutu balinga papa chéri Jibem Piana na Léon Suki na nona. Voilà. Et merci na yo. Merci en tout cas merci na Charo pourquoi pas papa nanga Clovis na pesi be bambote ebele. Merci beaucoup, c'était la Rocky Kilolo et je pense que cet entretien fait énormément plaisir à tout Balandi Bisso. Naké au congrès officiel, un grand merci à Sharon Zazio au forum derrière la caméra, un grand merci aussi à Arnaud Matoumou dans la régie finale pour un grand merci à mon boss et M. Clovis et FIPA, monté maman Doris, un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre à Djojongo Neymen, terre avantageuse, patron éternel, à mon peu Rodrigue, Matin des Masters Yazis Alou Koussab, les boss régiennes, quoi mixage, Tessali, Olivier Lounianga. Grand poète Nanenga Mkete, Junior Mundele, les cordons, je te sali, Junior Titea, Carole Chaminga, les jeunes du barreau, je te sali, tout, Obanga Dielo Mata, gloire Moulema, les snipers, je te sali. Vos likes, vos commentaires, et au salabiso, énorme plaisir, et puis on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye. Tiens, boy, maison qui vient, à bon salibinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba, maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!